à votre site Alpha Kitchen, le lotoyer du sous-sous. Pas mamanto, les caratozo, il n'y a pas mamanto, c'est là que je demande à mamanto. À Simbi, Alpha Kitchen, il y a Kinshasa, en tout cas, vous pouvez Alpha Kitchen, tout ça, awa, pas mamanto. Tu éviter, vous voyez le mamanto, ceux qui a bombé le bissoni, mais nous allons découvrir ensemble avec les Jonathan suivants. Voilà, nous sommes avec mamanto, mamanto Mbote, Mbote pela bafana biso mamanto yeyo mamanto mtasimbi groupe Alpha Kitchen on a Kinshasa. En tout cas maman Alpha, merci pour vous. Avant de commencer, continuez toujours de s'abonner, vous continuez de s'abonner massivement parce que balobi awa belubu nyonso ezali vous continuez de s'abonner, vous continuez de s'abonner kaka. En tout cas vous likez vidéo, vous continuez de s'abonner et que ça la mission vraiment plaisir. Nous sommes avec mamanto lelo et vous boire de tolia nini na moni message lelo toza na soso na biso batumba na pondu na biso limbondo to lambango na malangwa pondu na biso limbondo to che malangwa na kati pondu ba tembisa mai na kati malangwa tembisa mai ba tsango na kata pondu oh voilà pondu soso siko sande nini soso na biso to kotumba yango to koliango likola pondu na biso ko pondu to liango na fufu to liango na kwanga na loso makemba na ebité zoto londe pondu na biso ekipete elia makana fufu mele to liango na kwanga na loso na ngape yangwana ozomona to kolia limbondo na biso na loso na kwanga biso na mepisi nini nous allons pour na limbondo po batebeli ba kolamba pena pondu limbondo bien te ba biso ba bexa oka bicarbonate de leki biso oka bicarbonate de kokite biso yoka donc esprit biso nanu episi nini o zana no o kolambela pondu limbondo na biso batia malangwa na kati. Franchement c'est la première fois ngani ndia pondu limbondo batia malangwa mais to liango ka lelo nyoso wana kaka awana Alpha's Kitchen. Voilà. En tout cas, pondu na biso ezana mona mindondo te pondu limbondo na biso. Pondu limbondo na biso faut koyeba kaka quantité ya pondu na yo pona ko chabi mesure bicarbonate na yo. Ngana zali na pondu na ngai ndenge zawa bozomona yango na de maboke na ngai ya bicarbonate. Maboke na ngai bicarbonate pona quantité ya pondu na ngai. Na kokombe na ngai ona ko tuta na kata pondu na ngai na ko tuta ngol susu na ndembi na ai na pipil na ngamu beso tuka pendeza na ngona mindondo mingi te na matungulu na ngai na kata pondu limbondo sikoto ngo tuta ngo bongo et que ça la combien d'air na moto combien minutes tout air na moto atuka limbondo na ngai na ko tuta ngo ya mubeso ndenge na zo dongola pondu na ngai na sokoli yango directement na chango na kati ya libukananga na tuti yango donc il faut tout à mapenda makasi tendenge pondu to lambaka o to benga pondu ya mai o eza ya limbondo ke tout à mwa minene donc ke umela tena libuka tango monyango esali kaka mwa ko changer mwa mke olongoli yango akona tsasko ndenge tanto ko longola yango na ndenge to ko tia bicarbonate na kati pona tiaka bicarbonate na kati ya mai ya nzungu na ngana balusi mai na bicarbonate après na yo ko tia pondu na ngana kati na matisi na moto. OK, découvrons ensemble pondu ya limbondo batia malangwa na kati. Suivant. Soso ya kutumba kata mande mote na koyo lamba otia kama parti na ngo wana zolongola na kingo azolongola kingo ngati soso na ngai ya kutumba na pasola kango na mukongo na pasola ngo liboso na tolo na pasola kango na mukongo yango po tango zolia bomona teke o ba misusu balie misuni ba misusu balie migua ya pamba yango wana na pasula kango na mukongo pasula yango na mukongo
nasoli soso nanga na mokongo nalingi nasaisonne atuta nano bepisi na ngai oyo nakotia na kati ya soso na ngai oyo wana eza feuille oyo muscade nazotuta na muscade na feuille po elemba bongo natia biloko mosusu ai na ngai lisusu na tangawisi ai na tangawisi na kati ya feuille na muscade natie ai na tangawisi na ngai bakibi na biso ezotia mpe ezalaka na mwa mungu yango kotuta nao na mwa mungu ya mokie sikoyo nandi kotia eloko po etelisa soso na ngai po ntango nakotia yango na nzungu ezala deja ya kotela yango nini totelisaka soso ekomisa yango rouge yango nde ekomisa soso rouge faut tiango normalement faut za combien de sachets pour moko kaka moko wana pele mtu na kotia mpe na nyonso tute saka ndambo so omoni ka soso na eteli kibi nanga mosusu oyo bazokamwa ba alpha azobaki botiaka essence na biloko oyo ezopesa parfait abandi ozoyoka ezopesa saveur ya mélange ya bepice ebele kitoko makasi yango tolinga yango po ata nano lie te ozoyoka deja cunga kitoko ezopesa nasaleli yango publicité te mbe nalinga yango mpona solo wana oyo epesaka na biloko mpe nabwaki mwa kibi na ngai na kotanga kombo te me na kati ya biloko tuta kotiaki mungwa natiaki na mungwa te tiaki mungwa te biloko oyo natutaki ai feuille muscade na tangawisi na ngai wana nazotakola sikoyo soso na ngai soso ya kotumba ezalaka nango na mindondo mingi te ntango opakola bokotika soso mongo ekota panda combien de heures naotika te directement naotia na kati ya nzungu mpo natia na moto avotumba wana fo etoka moke fetoka mpenza nde soso tolamba etoki fo elemba etoki eleli apo olongoli yango yaka ndenge soso na biso elembaka ale apo olongoli yango otumbi na nazotia yango na moto sa pondu na ngai na pondu ya Congo sikoyo mama tozotuta pondu beso eza so beso te jamais mama solo wana mokie oyo eza limbondo batuta yango mbeso na bapondu wana oyo tolambaka pondu ya mai oyo eza limbondo ok tokodécouvrir yango na monoko kaka parce que monoko nde terme monoko nde mite kojuge voilà merci beaucoup sikoyo nasisi kotuta pondu na ngai nazwi sikoyo bicarbonate boke nanu moko natie na mai
na mesure ya pondu na yo otya bityela te fo tala ndenge ya pondu na yo oyo osombeli nabakisi lisusu ndambu po pondu eza mwa mingi natiki nanu ndambu na kotala etokeli nango ndenge eketoka nazwi lutu balusi mai oyo natie bicarbonate mai nga natie 3 kopo po mwa pondu eza mwa ebele asilisi siko nazozwa pondu na ngai nazotya na kati ya mai wana pondu soko tuti ezala mpenza kolemba makasi te po ezala mwa makasi kotuta pete makasi te sine teke lemba ekisala kitoko te deja ndenge ezokota nazomona de vert wana na mesure na ngai ezokota ezosentir deja bicarbonate na ngai ekoti sikoyo nazwi concombre na ngai na matungulu nabwaki na kati po etoka na yango te etoka na yango bongo longo baposo te po bamisu bakomona concombre ngo ezomonana lokola biloko eza na concombre me na longo longo baposo te ambisi na ngai ezalaki mobimba mpo bakolobaka mbisa ndambu na kati na mesure ya pondu na ngai nde na kati yango katikati yango wana na tie ata natamso neti mpe boye soki mbisa kaka mpe ezalaki mpe nabwaki mpe na kati donc yango kaka fo otyango eloko na kati balamba yango ya pamba te nzungu na ngai nazomatya na moto limbondo mpenza elingaka mpenza mofunuku te nayeba ndenge etokeli ntango fufula na ezobima nde naoyeba te bicarbonate na ngai ekoki asiko soso na ngai elembi nazolongola yango na nzungu asikoyo nazopanza mbisi na ngai elembi eza na mpe na basende mingi te yango nakopanza nango ka na kati mpona kobimisa nkuwa soki ezalaki na basende na lia na bimisa yango libanda mpona panza atiaki ya mbisi na ngai mpe elembana nango mpe emonana nango te wana nde eza na pondu se ebeli nayebi te kuna so bino mpe bozala na bakibi na bino ya vert yango bien yango wana ezomonana ya vert nazobala avant nabakisa mwa mungwa nakoloka na okibi nanga soki ekoti bien po bakibi wana ezala mpe na mungwa nango deja soki ekangi te nde nakozwa mungwa nabakisi sikoyo nde nazokitisa mpo natya mafuta otiela mafuta na se mais sala swa mobesu te sala swa mobesu te zotya mafuta na ngai atye mafuta na ngai lebandendaka ngai na mofunduku te le ntango natye mafuta okotia mafuta kokokanga mofunduku sikoyo nazokanga mofunduku me biso toliaka na biso ntango totie bafuta tobalusi boye tokangi mofunduku bato bango mpe badusu basali bafo bakoti on a four. Ok, patientez un peu. Parce que 12 ou 15 minutes, je suis allée chez Bill. Alors la table elle sera prête. À tout à l'heure.
Sauce na ngai ya matungulu nakangaki na poivron na ngai matungulu na poivron nazosopa ngo sikoyo likolo ya soso na ngai. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Biloko Beli, la table est prête. Vous voyez, Pondu Alimbondo. Voilà, Soso Yakotumba. Et puis je vois ici, il y a du riz. Ah ouais, foufou, il y a semoule. On va bien manger là aujourd'hui. On a servi d'invité là. Nous sommes arrivés à la fin. Et le Nabiso y a les Pondu y a l'imbondo na. Vous comprendrez. La Otsolia. Pondu l'imbondo na Soso Batumba. Et je suis avec mes invités qui ont bien mangé. J'espère. Bonsoir. Je prends l'impression, je dirais qu'on arrive vraiment satisfait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre Elubu Yalelo. On a bien mangé, on a mangé Tolier bien, Tolier Pondu Alimbondo, on a Soso Yakutumba. Franchement, on a bien mangé. Merci à vous, Maman To, toute l'équipe Alpha Kitchen. Je remercie beaucoup. Surtout, disposition interne par rapport aux prises qu'elles nous ont dit, quand même conservé. Merci, merci à vous aussi. Nous continuer à s'abonner. Maintenant, nous avons fait ça, Malouba, pas maman, tout le monde est là. Pour les lelo kana pesika grâce pour la maman Alpha. Remercier quand Nzambe ya wana Nzambe bakisela ka ya mingi. Na pesi merci na ma Alpha Sikazali. Na pesi pe bato nyonso to ya ye o balanda kabiso. Pesi ba mbote na pesi pe ma grande sœur propre Sophie Mamengi na mobali ne Mamengi. Merci ma mbote pro. Un petit frère na dit de longa ba bébé bana nyonso to baza kuna mbote tia. Ok, merci beaucoup. Là, j'ai dit joyeux anniversaire à mon petit frère chéri Noah Mamengi. Joyeux anniversaire qui dit bonheur, plus de bénédictions. Un grand merci à vous aussi, mon boss, oui, maman Alpha, maman Mohamoté, maman Lamou, mon boss. Que Dieu vous bénisse. Nzamba continue qu'on garde pendant longtemps. Un grand merci aussi. Yana DG, Mtazaka, on a Sima, Yakuta la Berrera, Yana DG, Nzamba Pambolayo. Pourquoi pas à tout le monde. Et le nom qui nous a TGV, ma chérie Nene Wichi, mes condoléances à toi, Fifi Wichi, et pourquoi pas Sophie Mamengi, je te remercie. Pourquoi pas Tonton Zoï, décembre, Tonton Zoï depuis Istanbul, les mannequins de l'Istanbul, Tonton Zoï, décembre, Yangoy. Bientôt, moi, au Botama, et le nom qui nous a TGV, fille à la taille S, à Botama Calamité, Tonton Zoï, dans une motivation, et ça, bien. Un grand merci, Bino Nyonso, Yves Mavambou, beaucoup de sabouris, Awa Bourda décidé, Nyonso, tout Belou, Nyonso, Bourkato, Lambelabino, Toko Lambelabino, merci. Un grand merci aussi à mon caméraman, Jonathan, mon caméraman Swag, Jonathan, et garçon à la taille S, et le nom qui nous a. Je vous remercie. Au revoir, à la prochaine.